Chaque jour, des enfants vivant en orphelinat ont besoin de bien plus qu'un toit. Ils ont besoin d'espoir, d'éducation, de soins et de personnes qui croient en leur avenir. C'est dans cet esprit que l'orphelinat, la Maison de Cœur lance l'opération Pesaetiquet Sourire. L'objectif est simple. Rassembler une grande chaîne de solidarité où chacun peut faire la différence. Même avec un tout petit geste. Un don symbolique de seulement $1, 1 euro ou un livre sterling peut contribuer à améliorer le quotidien de ces enfants et leur offrir un peu plus de sécurité et de dignité. Pour participer, vous pouvez envoyer votre contribution via M-Pesa au plus 243 820 830 019. Pour toute information complémentaire, contactez l'équipe sur WhatsApp au 44 7435 364 668 parce qu'un simple geste peut changer une vie. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour encourager cette initiative et dites-nous, selon vous, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un enfant? MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbotela mifa nzamba pambolela ngai bino ezalinga wa bino car na cadre ya actualité dossier évangéliste Biyano. Batu batindelinga na ebite combien de liens. Quelques semaines passées marambo évangéliste Biyano ngindaki awa na moni mikolo ezongi lisusu moto peli lisusu parce que ye moko awutaki ko bima asali sortie médiatique. Ouais, yango esali la musisu dossier yango qui est évangéliste Biyano. Évangéliste Biyano azali un frère oyo abane ko travailler na Bonne Semence Kinshasa, hein? Voilà. Et bon, batu mingi ba ebika kombo ya Bostra. Na église ya Bostra, donc il y a pasteur Charles Bameko na Kinshasa. Quelques semaines passées, na monaki ba vidéo na YouTube partout. Prophète moko ayoko prophétiser so pe ko lobaki non. Mwana mobali wana ayibaki $50,000. Ndekuta zana mbasu. Nzamba kobeta eto penso pa nzamba beti plein de trucs, plein d'histoires. Et le frère ayoko bimamba sur ngote mwana bato azako kemba muto ayiba $50,000 azala modèle ya zali mutuka te lokote et bato batindeli ngai mais ozoloba nini na uto mona 2-3 jours passés Mama Eliane nalani Mama Eliane nitu na pesi Mama Eliane nitu mbote soit kozwa okazo landa vidéo o Mama Eliane nitu na landaki yo téléphone à bato Mama Eliane nitu epasuki pona nini ba message elekaki tellement ebele bato bazo komela ye bazo tindele ba message bazo benga ye pona makambo ya dossier évangéliste Biyano. Pourquoi? Parce que ba maman ba réagir, ba maman ba tomboki parce que ndeko na sortie médiatique na ya lobby que azala na problème te na église à Bostra na pasteur Charles mais alongwa pona maman mami nde bato ba sepelité ba yero tomboka comment yero ba la maman mami bongo na mona Mama Eliane ni toye à côté de maman mami à défendre maman mami bato mi ba yaka ko luka biser auprès des serviteurs de Dieu so bazo moni moi ça pasteur azami sur makasi aso tia bakale nde ta musu se frustra bango ba koma otambola mabe na kombo. OK, bato balanda ngai je crois boyebi plus ou moins 3 mois passés ngana salara ba vidéo to pe ba émission moi est-ce que 3 mois ekoki ba 2 mois na ya kolobela sur basi ya ba pasteur et na lobelaka particulièrement sur maman mami bameko
Je crois que Bolandanga, vous allez vous rappeler. Certainement, boye bozo yeba. Naya kolobela ma monsieur mama mami bameko. Pasteur Charles Bameko a Emiliaki ndeko mwasi moko oyo batu bapesa miko a se plaignaki batu bapesa maman na micro tout le temps. À chaque fois bazana soki ba enseignement so ba journée na bango ba poser ba question ana et la maman en question pour na pasteur aya ko déranger pendant que azali ndoki azala misala mabe il lui faut la délivrance. Je ne dis pas que maman na azali ba kosele makambo mais et déranger ki batu ko au kangamutu ndoki na public et du coup ezala ki vraiment humiliation soni ndenga na yaki ko lobela sur basi ya ba pasteur et belé bazala bandoki ba sorcière ba pasteur nde bazawana ba rolanda vidéo partout bazana banda kuna pesi bango bambote badadi na linga rabino mingi et ba yebi ke mamna zolo beza solo ba ministère belé le kufi et belé le zana voix ko kufa et belé lelo ezo souffrir na bandenge moko bo likolo ya ba partenaire topé basi ya ba pasteur. La plupart ba pasteur ba bala basi ya bandoki na démontrant que yango e bato belé bazaki d'accord na ngai. Satana soka lukio na ba forme nyonso azuyote surtout so bani ko sala nzambe na bolingo ozana grâce ozana ba don ba talent ye barake mukolo sala choix partenaire azana 90%, je dirais même 95 il y a probabilité ya rozoayo pour autinde lo mwasi to pas ko peso mwasi oyo ye a ko utiliser pour na nuire yo pour na détruire yo. Et j'avais expliqué le pourquoi ezala randengwana faute de temps moyen kota kunezate nazongi maman Eliane Nito ero défendre maman mami alobaki wa koloba c'est normal on comprendre ça moi aussi ngana zongi la makambo ngana ya koloba avant na clôturer na makambo évangéliste biano na lobi pasteur Charles Bameko za na bana mibale ya mwasi na mobali na mama mami babota te mama mami azape na bana mibale na baona libala bana Charles Bameko bavana na Paris. Mais nanda ko papa na bango ba tchara makolo te nanu ba komate bato ba yebi ba yebi ke maman nazolo beza ya solo. Pourquoi? Parce que bazo interdiction formelle et pas moi si papa na bango donc mami Bameko bozo bengi mo si malamu mama Eliane Nito ndenge ozana mobile no zana bana opexi bana na ba tchara makolo nanda ko ya papa na bango te papa na bango makila na ye peu importe mabe o bana na ba ko zana ngo Charles Bami pasteur Charles Bami ozana droit obenga bana ete surtout na miso mami do so basola obatama wana mwasi malamu bandeko ya Bameko po bazwa ta $100 ya Charles Bameko wana kutezea ko lobela te baleka ba dénoncer ba loba ba makambo me batu batcha ba onka misapi pona nini ba semeki bazala batu mabe batu bandima bango te parce que Charles Bameko akenda campagne mona Kinshasa famille na organisa et ça en sorte que bana na ba yakin bamona na tana tata na bango imaginez bana na bavana na poto place papa na bango vandaka basala en sorte que baya bakuta na papa na bango et zala problème babeta so plus de 2 heures de temps libanda ya portail parce que ba mami alobaki niet ba okota te ezanda kuna ye bana ya mobile na yo mwasi wana mwasi malamu ceux qui les loti les bonnes semences sont basales te ezate que po basale ezate to salle où ko contenir bato bazawana ezate na Paris to mbongo eza ko non mami Bameko mais mukolo boko pesa nga raison ezali mami est une mauvaise femme pauvre Bameko un homme de bien na pesa ki témoignage nga mutu a confirmanga parce que koyoka toyoka mais mutu a confirmanga makambo ezali ndeko moko pe kaka sambelaka na bonne semence ya Kinshasa a expliquanga makambo belé alobi mama Charles Bameko alelaka mami amankaka respect bana ya mami bamankaka Charles ba respectaka yete eza biloko akoya koloba nango batu te mais bakolanda vidéo o bayebi ke mamu nazolo beza ya solo ce n'est pas une bonne femme kolongwa en fait mamu bakolobeza ebele hein mamu bakolobeza ebele mais bon ndeko alobi alongwa pona mama mami apesi ne pe ba détail te alobi pete apesi ba détail te nalandaki na musika ba vidéo na ye nde ningisi réseaux sociaux bato bayeko kotela mami po azali mwasi mami est une mauvaise femme tanga na salaka vidéo na so combien d'appels ya bato basi balongwa bonne semence
o ba ko bisanga mama mambozo lo beza solo tala bon okota na mozino te eza ba mamu na bango na ndenge balinganela ndenge bat bazolo ba ke non soki passé Charles ba mikoza so pe pire petit so pe ya mobile ne o akufa bon plein de trucs mamba bolingo bon bato balobaka toujours na ligne penza na kota kuna na kati te yango te mutu eza problème mutu apandi biano sango kayiba $50,000 eza mami tina ndenge baprofete alokuta bakosala ba émission ce frère là aza pilier ya église ya bosa bozomona na Kinshasa matikala kozela ngo salaire te mami contrôle tout mami azala ba entreprise nde bozomona ye wana achacha bandeko na ye azotonga kote wana penza mpasa na pesi elongonya félicitations parce que basi ebele bazonyokoma ti lelo tolelaka blanche basaleli énergie na ye étoile na ye babomi akufi akei lelo mobala azodondo na mwasi mosusu eza eloko epesaka basi nyonso kanda donc kote wana pona mami félicitations bravo bandeko basi balobaki akufa pona mobala etali ye so okutani na mobali oyo ozoka zo monela ye mais sinon ba mec on ne mérite pas mami. Mami est une très mauvaise femme. Il y a muta panze biyano sango kayiba $50,000. Na église ou ape bortin tike na muto $50,000 na portrait atanga et puis e uta kina no mbongo. Et les frères alongwa bosrakala. Est-ce que boyebi et ça déjà ba 1 an ou plus? Botunité lisolongo e bibika lelo pona nini. Mami asala mwana mbalo wana banko ya ndenge nyonso tina niveau frère asala raté aluka baba pistona ye azwa musala nzela honorable moko na église wana muto abukela epo mami bazwa ete azali frère mabe pona nini bandoki bazala so amoni lumière et pas muto a comprendre que lumière on ezo bebisele misala donc na nzela ya tata wana ta mususu mobali na yazali na mo sécurité moko boye yango fallait ko sala mabe ndeko wana longwa pembenya ba meko mami est une mauvaise femme. Et là, les amis, nous allons continuer. Nous allons sur mode opératoire. Il y a des prophéties, il y a des prophétiques, ok? La compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la baveur. La carte n'a pas 13. Mon bois télé mazan douki. Là, c'est calmette. Batimbi yo mission abatoko ma 15h. Opesa makila mwana mobali moko atelemi Adrien yaka ngana chapeau yaka. Na sakola te. Le petit s'est détourné de sa mission. Akomina mtoyo kanga bandoki na public, akomina mtoyo ko sakola. Beni botindela beni bolengo video yo, beni bolengo, beni na benyo balaboni. L'esprit de Dieu m'a mis à cœur, ou encore Dieu m'a envoyé, na yoloba na yo, que makambo bengela ki yo yango te yo zo sala. Il n'est pas encore tard. Sala alto zonga na ndako. Soki ozongi te. Pendant qu'on m'a donné ton message, plus ou moins 2 jours passés, et je te voyais. Nzamba sala yongolo. Ou se ressaisir. Si on note, fin de à la tragique. Et dans le prophète Momi Balé, c'est l'image que je voyais. C'est la succès à Kinshasa. Quand on a le bibon, on comprendre bango. Autant on va combattre par respect pour les morts. Bazami Balé, bandingi sara kini, tarosaranate. La période moro on yusumi Balé bakoufa. C'est l'image que je voyais. Tu es encore trop jeune. Tu es encore trop jeune. Zonga na makambo nzambe abengelaki yo makambo ozosala yango te nzambe abengeli yo bima bisika bakotesi yo napesi témoignage ya jeune prophète moko avant vidéo oyo pe bameki kodésorienter mais Dieu merci azonga na nzela il continue à servir son Dieu. Il n'est pas encore tard. Moto abangisi te moto akosopete lo mwa mabe kokomela yo te. Tu peux me contacter en privé. Je vais t'orienter, je vais t'aider. Narobe t'appelle solo pas motote. Zonga na nzela ya nzambe. Na immaturité,
malheureusement pour toi, ndeko mobali wana lobby, plus de 90% ya fine église bazali basi na ye. Parce que l'objectif est quoi? Attirer de l'énergie. Mon prophète a sakola. Avant matana cher. Abimeta msuna 2 3 4 sœurs. Ko sukolate. Ba énergie. Ya omuto bana ko sala. Apesa ba numéro prophète, ya ba numéro ba téléphone, mino bo monongo nzamba zalia. Et garçon na loba boy. Bambongo ba multiplier kana. Za bambongo bien te. Bagenda ko sala on ba échange. Ba na ko changer ngo. Ko zo bambongo ya bien ya batu. Ya on moni ba commerçant, ba nani ba marché, ba to bele ba bungisa bambongo. Ouais. Ba sala ba commerce ya on moni faut dans la spiritualité makasi. Faut vraiment qu'on en nzambe. Ou bien on nzambe, ou bien on kisi. Et il y a un jeune frère, il est aussi serviteur de Dieu. Ba mikolo to le kapé 50 témoignages ya garçon moko a défisara mbongo plus de $2000. Ba système ka ba jeune ba mo sala mikolo tellement ba mboka ba mbongo ezala raté, misala par deux ezala raté. Aussi si classe leur ça les até. A sala na banque de boyaka, moi ba mbongo ameke ba futara e a bombaka. Ndende ko wana a défisara pesara mbongo a déficier pour tourner ba biloka ba cabine ba échange ba o sale marawana. Et puis il y a foutu à pourcentage. Les garçons qui sont au comme boma. Nene. Bambon ba ne obungaye. Skota azoro se plaindre dans la plainte wana oh. Mo msusu mutu moya misu mine ya bisi o me yo za na protection te. Mais ba obendo bambon wana ko benati. Ah bon abi oui faut za na makambo na nzoto. Na ko iko aider yo ba travailler comme ça bambon ebunga soute. Ba travailler et bambon ba na pe ko bunga soute. Nete za bondoki, nete za kisi, nete za maje senga makila. Et comment il fallait rappeler ça? Là, mon ami, c'est comme ça qu'il s'est suicidé. On est juste parenthèse. Dans expliquer nini babato yo. Ba iba bambongo ba prophète abimisi mbongo ça qui est toni na mbongo mo bimina ça qui a maman na ezala ba jema be. Tant bazo bisa batu ke non. Dans la binus bokota na ba église batu na bokota bokonza likolo te. Na pesi mino témoignage ya papa oyo azomona be squelette na ndako na ye alongwa na église 19 ans yango. L'autre pasteur amona ba biloko bien te et comme pire. Actuellement on lota ba cercueil. Asi alongo église na pourquoi amona ba esprit. Ba esprit ezaki na alliance ya pasteur wana ya bana ko sambela kuna. Net alongo physiquement et non spirituellement. Mili moane continue ko opérer na vie na ekolanda e. Pourquoi? Parce que Azana a sa alliance ya mutu wana, c'est comme ça. Yo batu tout ba fréquentera ba église ba passer ba kota ba ndako ba nganga ba kota ba kisi. Bozo risquer bo rater enlèvement. En fait, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Dans le mode opératoire prophétique. Il y a des codes pour qu'on accès na vie à mutu. OK? Enfin comme on a mambo na ye. Bon monye lo benya sali. Betanga inazo msebini image wana. Papa oza bien. Okumba moto. Moto ne wana. Azomona liboso moto na yo. Batie photo. Betanga 2 fois. Tika. On bela aimé. Ezayo. OK. Betanga 2 fois. ND. Tika. Azia tombo loboko kombo bimi na omo nazo lobela aimé. Fallait soit accès pour amona mamoza na vie ndeko. Et fallait que la personne a ça y accès. So pesi accès ta okotate. Et ils ont le lenge belé soit accès pour nous dévoiler vie à mutu. Tout le monde a mamoza na vie à mutu. Et belé déjà à partir de l'esprit, ils sont déjà faibles d'esprit. OK?
tant aux oya, tes pensées peuvent être exposées. On a possibilité mbala mora bandi. Mais ça va tout sous et c'est il faut accéder au quota après ça yonzela. OK? Il faut ça le lo moko. O ça le lo moko do OPC permission. On y netie beta des fois aimer. Mbala mora nous mona mamba aimer. Tant honorable bana Hollanda prophète Makolmelai. Bah 4 à 5 ans passé ba vidéo ça na YouTube. Je crois que tu as posté une vidéo na roluka on a omega posté yango. A memaraye na Afrique de l'Ouest c'est personne qui no tambola po mi bamboka wana non. Ba to bele balanda ba vidéo ya ba bageo yo. A sala na Côte d'Ivoire. Fais 3 pas. 1 2 3. Donne-moi une lettre. L. Je vois Loubouzi. Tiens de Loubouzi. Dans le territoire de Mayombe. Na habité Batobele ba yebi ba biloko wana. Oka donne-moi une lettre. Au PC lettre. B. Bamako. Nzambe na likolo pour prophétiser pour na yo ana besoin sengo lettre. Oka prophesy. Kana prophesy. Prophesy. La Bible dit. So botangi la Bible. Ba prophète pour prophétiser. Ézéchiel a l'esprit de l'Éternel est sur moi, hein? La main de l'Éternel fut sur moi et me transporta. C'est l'esprit de Dieu, de Moutou, agissant pas en salle à la vie à Moutou, de façon qu'à prophétiser selon leur ordre et ensemble. Bah on va prophétiser selon Bango. Il y a un moment où on va poser la question, quand il prophétise, donc ça dépend de lui. Soit il va prophétiser, soit il va prophétiser. Mais Moutou on a voulu on va prophétiser selon ordre et ensemble. Il y a un moment où on va prophète. La Bible, le prophète Mingezalaki, selon l'ordre de Dieu, maloba nzambe ye, molimo nzambe esimbi aloba, par rapport à ndenge nzamba kambeli. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu ponanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkotea okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Onkotea okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu
sans tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikole bandelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwa na yo tu komine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolia nga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladi na biso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko. me comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya Nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu, mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo Jésus.